Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundilambo Kanayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Le Rwanda payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Voilà peuple congolais, tozali kaka awa na kati ya Paris awa, tozotambolaka mpona mboka na biso Congo RDC. Donc na makambo Congo tokolemba te, tozotambola mpona bandeko na biso bakufaki na kati ya Beni, mpe bandeko na biso bakufaka mokolo le 19 na le 20 le 21 janvier 2015. Baboma mpe bandeko na biso ebele bakunda bango na fosse commune na kati ya Maluku. Donc tozali awa vraiment nazotambusa micro, bokomonaka bakona kosa ba interview ba combattant nyonso tozala bango kati na esika oyo. Donc message mpona bana kini vraiment to lembate bitumba faut que na okina suka personne wana. Donc to continue kaka ingeta na zotambusa micro na so bandeko na ngape ba congolais ingeta. Ça suffit. 12 millions de morts au Congo. 3 millions de viols. Ça suffit. Le peuple congolais se met debout au Congo. On demande justice. 3 millions de viols. On demande justice. Ça suffit. Au Congo. Kabila doit être banni. Kabila Silaboye. Dépendance de Kabila. Nous demandons aussi dans la rue de Paris. Nous sommes d'accord. C'est Kiungu. Asa batwale ba mercenaires. Aka le répondre Kabila. Yanama. Tolembi. Tokolega boni ba moti wapi. Kabila face à la banni. Le gouvernement est mobimba. Balakin Botelema. Élection de la Congo. Élection de Wumela. Kalawana Bazalaki Wapi. Quand le lot comme Notamou Balongwa. Bala pour l'élection. Bala Campus. Bala Ista. Rythme Yango Yango Wala. Ndele Sawana ba libéré Bino. Bon ça la marche la Bino de Bolingi. Il faut bien Misabango. Avant le 19 décembre. Rwanda tu vas couler la grande Bima. Indien, on va s'en mettre la haine. Pas Bima la Congo. Pas Chinois, on va s'en mettre Congolais la haine. Pas Bima la Congo. Pas Rwandais, on va s'en mettre Congolais la haine. Pas Bima la Congo. Pas Libanais, on va s'en la bébé la Sobi Bembe. Navalis, pas Bima la Congo. Pas la Kin, Congolais Australia bilan. Révolution de la populaire. Commerce, commerçant, révolution. Il faudrait récupérer le commerce la biso. Il faudrait récupérer matériel la biso. Il faudrait récupérer Nyoso, Balakin, Baétudia, Torolembate, doit soutenir le Bino. Force Nyoso. Et ça pour la Bino, Nakisasa. Comment la Bino Bala Campus, Bala Baétudia, mouvement nuit debout. Bon à la debout. Ndre mouvement est botami à la Paris. Na France. Et comme Europe mobimba. Basale wala ba vie wana. Batatale mobimba. On va y pour la réunion la peuple. Place la jeunesse. Balakin. Moutou moroté. Attends moi la campus. On avez courage. On dit là au Kitiango. On dit là au Kitiango Vali. De soutenir yo. Kabila Fakende. Kabila Fakende pas Tolembi. Tolembi Kabila
assassin. Kabila Moussane kako bomba, Kabila Moussane kako violé, Kabila Moussane kako yiba, Moïse pe Moïbi, Kamere pe Moïbi, Oubert roi pe mama e, Kanya makutu talaka. Betidia inketa, na likambo salaki, wala pa repona ba soda pa tabango. Yo soda za lipama yo. Yo ba peuple libanga. Yo soda le talibanga ba peuple. Et ça va. On a fait une libanga zo la peuple. On a la dio. Quel soda? Inketa pa perdre bango. Ba ko bi ba ndak na bango za biso. Dans le mitro. Ba ko biso na peru. Ba ko marabiso na kata sangata maluku. Ba ko marabiso kaka. Stop au massacre! Stop au massacre! Stop au massacre! Stop au massacre! Pour avoir les matières premières pour fabriquer vos téléphones, vos portables. 400 enfants assassinés. Quand on assassine ici à Paris, on est tous là avec vous. Nous sommes Charlie. À Bruxelles, on devient tous bruxellois parce qu'on a mis des bombes. Mais quand on assassine 400 enfants, 400 enfants au Congo, silence. On tue au Congo, silence. On assassine au Congo, silence. On tue au Congo, silence. À Paris, on est tous Charlie. 400 enfants assassinés pour le produit, pour fabriquer vos téléphones. Et il n'y a personne dans les rues. La communauté internationale se tait. Elle fait semblant. 450 enfants. Voilà, mbote na bana Congo no vraiment bazolanda biso ndeka tolobaki mokolo le 25 juin vraiment na kati ya Paris awa tozana na marche monene auto sale pona bandeko na biso o bauta kobomana na kati ya mboka na biso Congo RDC mais na sale pe na bana Congo RDC pe ba combattant donc na yo passer ba micro ka ba pesa ma message pona peuple bazolanda biso mbote bandeko na ngai mbote ndeko en tout cas bon toi qui manifestation ndenge au lobby pour un massacre à Beni. La situation s'aggrave toujours et en plus c'est la situation Mboka ils allaient bien tout qui suivre ma déclaration pouvoir et occupation ils allaient ça pour se maintenir en place mais aussi en mobilisation on a peuple congolais bas là toujours vigilant bas là toujours mobilisé pas dans la bomoko parce que l'heure est grave et la situation exige à ce que nous puissions être tous ensemble pour se battre contre le pouvoir en place donc voilà merci. Mais na moi pe bande mususu pe wasali osali kama oloba Kabila doit dégager à pouvoir bon, le 19 décembre pas qu'il ne sa condition à des à pouvoir maintenant c'est lui tout c'est na kanya malora so comme par terre ba kinoise bana Congo to banga souté na kini kuna bobi ma manifester quand masuda to ma souté ko sa massacre na Congo kuna Kabila doit dégager Kabila kende wande ndeko moi message pour bana Congo ingeta bana Congo biso de Belgique pour na bomoko toujours et comme na moment il faut to sangana pour to comme il y a na suka to panza na lisusu te to ba iloba moko pour to longa et poster avant na pouvoir ingeta merci. Voilà mbote na pepe kongo so bazolanda biso aka awa donc désolé pe na mama combattante awa tozaka toujours na kati ya Paris totambola pona mboka na biso Congo RDC mbote mama mbote papa en tout cas merci mingi na présence na bino po esengeli ba média na biso bazala wana présent congolais ça investi pona partager message oyo tozo sala etumba o tozo bunda ezali pona biso moronde a totelemi a tepo tozana luxe ya kolia toana luxe ya kolata toana luxe ya kopema toana luxe ya koloba mais za pona bandeko na biso bazali kuna na kati ya mboka o bazangi nyoso tu wana o bazangi même souffle de vie ya espoir ya kozala lobi tokozala tokozala te yango na tozo bunda wana lelo tozali à liboso ya place Pompadour, l'une des plus grandes bibliothèques parisiennes, si ce n'est pas française, où les ala qui construit na ba métro pe outi na kati ya mboka na biso. Mayele belé konti na kati ya bibliothèque oyo, pamba te parce que ba zuyo ngo pe na kati ya mboka na biso. Mais loko ni les zangi biso mo na Congo toza na bibliothèque boata 100 parce que toza la capacité nango construction ya matériel nango toza nango na kati ya mboka. Mayele pe esengeli na kati ya ba bongo bandeko na biso ezali pe na kati ya mboka. Alors peuple congolais, to lemba te, Kabila ko continuer te. Système
Kabila eko continuer te yango nem tezo boma biso bakatumbi bazoya bino ba flatter bino ba laksa ke bango bazali pona mboka mais bon se tromper te pas peuple ngai bande ko ngai tolingi bino mingi botala bango bazali na bosolo o balingi bino o ba défendaka bino lelo bazobomela biso bana na Beni kuna chaque jour bana bazokufa Katumbi asali nini Kamera lobi nini Kabila asali nini lelo un président d'un état baboma congolais moko il faut telema il faut loba il faut ça la communiquer international mais biso lelo to comme na 12 millions de morts 3 millions de femmes violées oh azala mokonzi mboka wana na o biso baza autour na ye bazoloba nini bazosala nini mais biso tozali awa biso totindela bino mwa ndambo mbongo e permettre bino bolia bomela ta mai boluka ta ko so sa santé botangisa ta bana biso tozosenga bino soulèvement populaire bozwa makaso nzamba apesa kati na bino botelema seul un peuple vaincra toute une armée biso des peuples congolais to vaincre armée ya ba rwandais armée ya Kabila pe armée ya ba occidentaux ingeta bandeko nanga soulèvement populaire tozoya tozali tokobunda tokolonga ingeta en tout cas merci bana kini ba utoyoka ba mama ndenge bazoloba donc totelema mpona mboka na biso Congo RDC ba Rwanda faut babima na mboka na biso en tout cas merci mama et surtout na bitumba faut que na ngoti na suka ingeta merci ce Congo RDC donc ça ba mama oyo yango biso pe ba jeto wana sima na bango mbote mama mbote ya Congo mubundeli Congo munene donc ba jeune ba wala exemple na kata jeunesse ya Congo pona obundela mabele na bango vraiment merci ya bonsoir olobini na mpona mokolo lelo surtout marche tozali ko sala en tout cas marche lelo mais leki kitoko ndeka baloba ke pilipili mukie swaka donc tosali marche très bien biso loba ki torotika te donc torobundela Congo tina suka lelo toloba ki je suis béni pourquoi je suis béni to continuer parce que massacre wana nanu eza condamné te voilà et leki trop bien. Siko maman, moi message nini aux gens vraiment au européen peuple congolais parce que to lobaki de 2016 kanambe kanachien il faut balonga na mboka na biso mais 2016 yango déjà kala mingi te to kota 2017 moi message to etel misabana kin o bazana na ponga ba bébé non nga message nangeza kana bana kin boye to mona ba message na bino na internet ndenge bozo ko combattre pour na Congo nana ibisa bino ke bo se décourager te obstacle na bino ezai kanyama déjà basi ba longolie ba militaire wana ba soldat na bazana Congo baso na puissance so bimisi ba mo pepe yango na ibisa ba étudiant bo ki fait ba politicien te ba Rwandais ba Kabila bango tu ba biso Congo ba kumbi biso na ndaya kikuluna biso to ke na ndaya ya ki politique pona nini politique ya ponge ba bébé o bozi ana ba élection o bozi ana dialogue élection égale ponge ba bébé égale Kabila umela ba étudiant o botelemi na Kisasa ba étudiant ya mboko pe na France basi ba telemi eza monde ezali mondialisation monde nouveau Congo ya sika donc monde à lobby et qu'on soit dirigé par ba étudiant o ya lelo monde à lobby et qu'on soit dirigé par ba jeune niti bino boye yango to senga ba étudiant nde boza wana bolanda politicien moko te babimisa na bino na balabala te boye ba ke le 19 décembre Kabila et ses bandes de Kuluna, de Mboa Rwandais, il faut bima Congo. Bango tout fa bima Congo, ba bima Congo ndeni. Tozana minduki te. Tozana embargo ya minduki na Congo. Alors, minduki na biso elikaka bino be étudiant, elikaka bino peuple botelema, bo bouter ba Rwandais dehors. Ndenge bozana ba manifestation bino tout na balabala. Et quand on a pris un message pour la bataille Kabila nde bazoloba ke il fallait bakanga Kyungu. Po Kyungu amemi ba mercenaire na Congo. Ye Kabila le zo mabatu wana. Yo minaku, yo kengo wadondo. Le bozo mabatu nana zo senga bino justice. Kyungu akeo ba mercenaire ba ko kata bino mitu. Nde bozo kata bandeko na bino boloba ke bon bouter na tribunal. Kyungu sala makambwana. Zo ba mercenaire ba ko kata bonde ba kata Kabila le père. Bakende ko kunda wana Rwanda na mboka na bango. Nde toza awa année 2016 eza année moko déterminée. C'est le 19 ou jamais. C'est d'ici le 19 ou jamais. Sobola li pongi bana Kisasa eta libino. Biso toza na poto, toza na tout. Toza na biso bien. To bunda pona bino. Peut-être que pona bana biso pe. Nit ba jeune o bazali ba basi ba comprendre. Que mikili oyo et mikili na biso te. Tu as na biso te retrouver par ignorance. To comprendre on to telemi. Pona lobby
Congo ya lobby bana biso ba souffrir te bazonga Congo baya ko vivre vie kitoko na kata kumpepa kitoko mbula biloko ezako lona makuna ezako bota tozana besoin ya engrais te bambisi eza na mai na basala exploitation nango te kolta ezosala poto awa ezouta na mboka na biso alors baétudia bosa mayele bino mbote nga makoko na problème na bino te bobanda bamanifestation bobute barwandais tu bakende libanda nanayebisa frère nango olenga nkoi naokaki olobi soki bazoluka ndenge moko boye mpo kabila ebima sa problème bon nayebi te efe nango olenga nkoi sokende kotyola kati ya cave na yo ngai makoko moto liboso na yo kokundule kuna na kati ya cave na yo mpo nakende kobwaka ye na Rwanda donc likambo kutu ya kogele kabila eza te kanyama bango tu bapeye bobe minaku kengo wadondo bango tu ifu bapeye makile etangi mingi toleli mingi toyebisi bavi mpo na komba oyo alors tokei na suka bana Kongo ingeta debout bazolanda biso donc tozali kaka toujours mpo na mboka na biso ko RDC toza na kati ya Paris awa en tout cas bakombata vraiment komba na biso tozokende yango kaka kati na suka ekosila te mpe bakokunda biso te nazali kopasika mikopa ndeko na ngai vraiment bomonaki ye ndenge abwakelaki kolabo soi donc tolobaki lumbe mote fosala mpa bakolabo donc mbote na ndeko mbote papa en tout cas nazali na esengo makasi vraiment surtout na likambo osalaki vraiment tomonaki vraiment ndeko abwakelaki kolabo wana soi vraiment en tout cas c'est bien vraiment et tokende yango kaka ti bongo vraiment ti na suka moi message ka mpona bandeko bazolanda biso nalingi na expliquer nanu na bato oyo baocomprendre objectif ya combat te combat ezalaka œil pour œil, dent pour dent. Combat ezalaka te ke nazo caresser oyo na sens ya po omoni welo alobi j'ai même pas besoin de parler de lui akende kotala na Facebook ndenge ablokanga afinga ngai afinga bacombattant afinga na mamo ya boti ngai juste parce que naopesa ye conseil mpona kolobaki kotrahir combat te okosa ano nyonso mais kotrahir jamais bato bobunda na bango etango namoni ye na ye na sens kutu to na remémorer ye ke tala makambo olobaki ezalaki boyeboye alinga se babu bato omoni bato bangi batala image wana na façon bolanda image wana calmement omona mutu alinga se nanga neti ya Kinshasa ko ndenge bapetio basalaka batéâtre ya minene babengaka ya minene dis monsieur genre que j'étais un petit voyou parce que je suis venu calmement lui expliquer est-ce que tu te rappelles, tu te souviens des insultes dont j'étais victime au fingangai juste parce que nazo ebisa yo ke okomi ko trahir discours na yo na discours na biso loko azaki lokoso akomo fingana surtout to kuté tanga ngasa la bongo nanga ina beta tambato mais tellement que asa anodin insignifiant donc mieux vaut cracher sur lui pour dire que non il vaut rien du tout rien une merde. Voilà. Donc, par rapport à Makambo, Tozo Marchaka Awana Beni, Omoni Congolais, superficie, Moutignon Savan Nakata Congolais, Alwa yo. Toi, Makila Moko, Biso Toba Congolais. Il n'y a pas Moulouba, il n'y a pas Mungala, il n'y a pas Bandundu, il n'y a pas Swahili, non. Tout les combattants considèrent Congolais comme Congolais. Donc, ma tribu, peut-être, ça a moins retard, peut-être, à comprendre ma solo. Vous comprenez? Donc tant bazoko boma congolais moko na beni omona ba culture na biso ba tradition ya biso ya bantu so ba boyi mama mona beni na ba bare mère na biso so ba bare petit mo belo ba bare petit na yo ba bare mona mo muki bare mwana na yo ozo comprendre yango na tant que ba mère tone ko zalaka pas que mboka wana zongi te que biso mo tozali peuple sur souveraineté na yeke ya ko décider la majorité et gozala ka boy to tikela bango tanti et ozala ka ndengwana vous comprenez ozali merde ozala ka merde vous comprenez yangwana en tout cas merci na bandeko nyonso bazolanda biso donc tozali kaka tosala musala mpona Congo inge donc vraiment naza vraiment mama na ngai sœur combattante vraiment madera koko vraiment na kata Paris awa donc na makamba Congo toloba to lemba te to utata musika to ya pona mboka na biso donc auti musika ndenga za bongo vraiment auti na kata Bruxelles mais aye pona mboka Congo RDC to sana na kata Paris awa sera na ngai sera koko madera vraiment en tout cas merci na ndengo bundula mboka mais sikoyo moi message ka pona bato bazolanda biso na kata Congo pe na kata poto awa en tout cas na pesi penda liboso la pamboli na nzambo asala ki Congo na pesi penda mbota mingi en tout cas merci beaucoup Francisco Bolingo please o aza jeune combattant mo bundeli munene ya mboka combattant ya solo oya bundela mboka na ye mkolonyeso alala kabino mo bozo mona Alex Abiso makambo ale muloto Alex Abiso makambo ya Beni Alex Abiso makambo nyoso
omoni donc biso nde toza bitumba oyo naolisa bino bana Congo bana kini bana Congo ndeko Congo siko zwami bitumba eza molimo ya mo bitumba tokomema ngonza nganza te parce que bakobamba libanga na dikosi fasi ko yo yeba te donc fo position seule position kaka eza poto bengana penza Kabila kene penza eza ka soulèvement populaire mutoko sa ote o comprendre po bango bana babiloko nyoso ko ezaleli bana bambongo bana ba cher biso to eloko te mabanga ka système alibanga soki Goleta koya kina libanga pourquoi pas Kabila ko koya pourquoi pas Moïse ko koya pourquoi pas Caméra ko koya pourquoi pas Rouba ko koya dit ça va ou quoi il y a trop de vol tout le monde. Bon, maman, quand on est là, babino kake, soulèvement populaire, les disait fois kende, vouloir ou pas faire kende, bana kini ba fungola misu nenga zaliawa, bon on voter na bino Moïse Zité arza la président Congo te, pour bangonyo so baza ba miyibi, on se comprendre. Alors baron je économiser, je pêchais les poissons, je te pêchais na français mo bukana, on comprendre. Ako sabino comme nana yibara babilo kuna na mire kuna. Excusez-moi sœur Koko Madera, ngala lobina boye na peuple Congo bazolanda biso. Moïse Katumbi Rwanda wana kanambe kana chien apesa Katanga a diriger Katanga akoka déjà ko diriger ngote siko ba PCF maka ko ba président Congo est-ce que akokoka Katanga pa mbada akoka ngote est-ce que déjà lingara biso to na besoin de trancher c'est clair biso problème na biso ezali congolais ya mwana Congo tata Congo mama Congo azwa place et ko ça la paye yo mwana Congo vende so talangai o comprendre o vendre na ndako bangana o sala na boulot bible bi azo lona terre buka pété bonne ngote soki bango bazo buka biloko mabe ba kolonga fuka longwa kaka yeku ndinga za fakene ka prison donc fa kende makamona fa kende bango so na tende to souffrir ba jole to ba le bambongo na biso to bibi bazo ba penda bambakasa baba to sholi ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo ako répondre yo